Bonjour, 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 bonsoir, bon après-midi, bon appétit, bon déjeuner. C'est le moment de surtout émission Oyo Tabino et Nadine Batimba la star, la chroniqueuse d'Italie, la chroniqueuse de Milan. Présentatrice et émission Savoir, il veut faire être dans la société, Oyo Lobelabiso, aussi la réalité, Oyo la communauté Labiso. Présentatrice et émission Panza Poké, Oyo Yambara, artiste et tout la star. Donc voilà la présentatrice des émissions. Et pour l'information, na bandi lelo kusana ote na bandango depuis 2013 na wana na bande ko le site ya 3w.kitaracongo.com ya yemoko vini pe la traite numérique. Papa na Elia ba gros bisous à toi bistala système ba pro. Donc il est venu pe la depuis 2013 andima dans la star comme la femme publique quoi. Donc il a na ochanga na site na écouter na bande ko les représenter l'émission. Donc, vraiment, la ministre de l'Organisation, merci dans la bouche autorisée, ma copine, Peoza, merci, Mina Moutou, Andimi, sur la page, les news des stars, page à Mounene, la grande page avec P à Mounene, la grande page, les news des stars, Babi, vie est belée à la page, toi, pour les news des stars, Torcos, merci, notre la star. As l'animatrice na page na yo ale kaka et surtout merci ni la fan et tout il y a les news de star mais bon dimi vraiment dans la star ale kaka et à ce moment on a la page des news de star vraiment ba mote na tout o ba do sepela nga o ba do benganga o pe ba olinga ko komela nga la pesa bino numéro na ngai Facebook na ngeza Dina Star compressor Nadine Batimba Facebook muso za Dina Star Fortune Batimba so ni po komela ngai na WhatsApp na ngeza et vous avez besoin de faire ça au mot et tout, WhatsApp 0039 389 18 63 767. So pendant la besoin de faire ça, la situation du Cameroun, on a besoin de solo là, pour l'événement moto le moroboy. Pour émission savoir vivre faire être dans la société de la cible réalité de la communauté, et pendant depuis 2013. Na ba ba yebinga te na ba yebinga ba na la trois fois tu ne veux pas que la Congo ba yebinga dimba ba yebinga la star. Au commun, il y a la IMO, peut dans la IMO 0039 389 18 63 767. Ce qu'on appelle ton sol là. Na Facebook, na IMO, na WhatsApp, tu peux la message dans la page nanga. On peut dire à savoir de faire être dans la société. Vous n'avez pas la page nanga, dans la on merci beaucoup dans les news des stars. Nengi odini vraiment dina alekara na ba fan ya les news ba mbote na libiro mingi ebi ke ça facile te bon bangamba la moko ko finir za critique za et ça la rappelle bien pour évoluer pour corriger mes erreurs pour critiquer pour loba et ça va bien ebi ke za page ya polémique donc finir za ngate alors quand on demande ya ba bimto asindi charrette la simate tant on a ndima ko za femme publique on a ndima ko finga d'abord ko finga na bino na pe ça bien mais critique est la première et ça va bien pour évoluer le moment on est ko sepelé na moté comme na inbox comme na les news des stars a oyebisanga to ko bonisa mingi ngobala ngote na zala lelo pona ko sola likambo ezali oyezo le kana communauté na biso to moni biso surtout vidéo tambola ndenge mobali ndenge ba sambwisi ndenge mobali ndenge pardon ndenge ba sambwisi l'internet vidéo zo partager na ba partager na ba WhatsApp na ba email na ba Facebook net mayebo ndenge mobali ndenge ko linga mwasi ya camarade s'il vous plaît pour les gens qui ont vraiment pour la ligne qui monte en bête na niveau andé mwana pour la ligne qui a détruit foyer à moninga peut-être que poser un foyer na yo tu es vivre na tu es vivre en décoration mais na solo en général parce que là si je les campo et bouger na on photo solo là mo des dina star bête à solo on photo solo là parce que ça bien dit comment se fait-il au moins mon pas les mo boyer azala bien moi si na ba foyer na bango c'est na mo calme na bana bango yo lika ko ta trouble lika ko ta désordre. Donc, pour ndeko mobalo ebeti abeti pena mabe akute na mwasi alenda mama félicitations pour la petite ba gros bisous dina la star après sur ba gros bisous basi tout fois za lende mwana oza pena mwasi a féliciter donc mobalo il faut no linga autre na belle famille parce que au point ko trahir mobalo parce que za mwasi libala moi c'est makango draguer ne olingi sana yo olingi mais mwasi basi ba bali mobalo atie na ndako pourquoi oyebi pe so oyebi te peut-être na nzela mais oyebi que moi si on a dans mobile na oyebi mobile nous appelle camarade de liaka na ndaka no liaka mais ne ko mona moi ça la tali poutre na pona on émotionnel les cara ça li poutre le belo le côté wa bezo mona eka ninga za sali puta o mona eka ninga za sa bilamba eza bien que
Et cette vidéo me retourne ici, tu es dérangé. Mais pourquoi? Nous avons monté avec la niveau. Tant que camarade n'a pas aidé, on a discuté d'extra. Tant que camarade n'a pas la voiture et dans ma course. Tant que camarade n'a pas fait un problème à partager pour ma couple, n'a pas eu camarade, il faut sounailler. Au PC, il PC, conseil. Ils ont un n'a pas yonde aux yeux occasion pour détruire, au pauvre, profiter, na point faible, n'a pas na ciment, n'a pas qui moussa aux ongles à moi, et ça malade. Et ça, les camarades sont voilà pourquoi M. Safar veut faire être dans la société et le aussi la réalité où ils ont les cas dans la communauté. En bien tout comme en mal, donc voilà tout le matin, M. et les caca et le béla tout et ça, dans une situation nationale. Ils ont concerné Nga, ils ont concerné Yopé aux autres. Donc voilà, ils ont bien été qu'au Canada, au monument, c'est Muninga, tout le monde pas dans Muninga, les gars ont détruit au panza foyer, on a monnaie aux arabes, qui va faire même soit ça, mais la foyer mot ini, voilà, bon, moi, yo monté, manaï, c'est pélaté. Tellement yo foyer, dans désordre, trouble, reçoit la bitumba, aux soit envié, foyer, Muninga, les gars au panza, au côte, à monument, caïn, dans au débissa, espèce de destruction, panza foyer, dans le monde, Muninga, na moi, c'est pas ça, bien de yo, c'est pélaté. Ils ont envie, ils ont jalousie, ils ont haine, ils ont bien. Parce que tout le monde est au stage qu'on est de combat dans la Sambwe. La militaire est Sambwe. Dans la Sabino, vraiment, sur tout est dans la vidéo. Dans la Sabino, sur tout est vraiment. Ne combat le molio bilamba. Sambwe, si va au Kangae. Moi, c'est au Kangae mobile. Il y a ici le camarade non à Lukanga Makang, à Lukanga Makang. Alors tout ça la piège pour Ndima, qui est camarade non, camarade juste là, camarade tous zanda kubatama poto ntoera camarade tout ça est tout ça camarade ayo wana peut se déshabiller il y a tellement la position de tir donc mobile ya bima mukolo mobile ya bima et puis ça trouble et puis si trouble donc va balancer vidéo na net vidéo na net vidéo ni va balancer vidéo na net ni ndeko mobile asambo lokola mbongo akala asambo lokola mbongo akala botela ndenge abazo beta ye mobali pena kangi e catch ezo lekela ye muninga bazalaka bien bamesana muninga bamesana botala bomona vraiment comment osala mwasi ya muninga otikale mutakala mwasi ya muninga olika obima na ye muninga bozalaka bien bomesana eza bien te makambo boye vraiment eza bien te mwasi ya muninga faut korespecte moi c'est Muninga faut qu'on respecte moi c'est Muninga faut qu'on respecte eza bien te na bombi partout et nudité à via garçon là pour na respect na ye na bombi partout wana mais na sino ka extrait wana eza bien te donc a vidéo na ngo tout ni pena ba donc ni atire montana pa bima na fi wana ba yo okanga ina position wana na vidéo na ngo news mais moi na pour na respect na ye to respecter malgré à beti li ba ku mais to bomba papa je me suis pas publier bon on est nudité mais nga dina na star na bombi libité na yepo na émission na nga na bala mike bala ndango vraiment ezabete ezo sunga te moi c'est muninga pese respect tango point de linga ka bala ne ba ka okena ndaka muninga so muninga ke musala linga e mo okena ndaka muninga tango muninga za pe na ndako ti ba samedi le ti doza ngo samedi le toza le 13 janvier samedi mbati ba sala raté ke na ndaka muninga samedi die dimanche tango baza en famille tango yemo mukolo et moi c'est zawana pour rendre leur visite même comment ba mbale mingi vraiment oketela ba camarade ba camarade donc a soki mobile akei musala ah tout le monde na téléphone tourner au sala bien bon c'est ah soni ah nous avons les gars on sombe le mon koto yo et on a profité na ya ah après c'est nous rendre atila ka moi c'est master motema eza bien alors sombe le raboye ba c'est belé ba sedaka eza oh vidéo et ça moi c'est femme exceptionnelle ba c'est mingi ba sedaka au premier tentation deuxième troisième moment master là on est là avance à il point faible mobile là même ça sombre là moi c'est bilamba te à sombre là moi c'est pas ce qui parle moi c'était il y a comment ça là moi c'est le cadeau mon bébé est capable de gagner que vous ça monter moi ça là pour moi ça là cédé mais femme à féliciter à boy ko trahir mobile là quel que soit faiblesse mobile là quelle que soit difficulté mobile là quel que soit que par son condition de pardon condition de vivre vivaka à boy ko humilier mobile là à boy ko ça mzamba na boy a détruire un autre mobile nae a boy a dénoncer acte wana alors ils a eloko mo o basi surtout basala raté basi mingi ba botela bandaka mabala bana ba camarade mobile yeki kaka mwana nazo boko les a ya zo la 5 ans ni matazo ki ne kainzo ka boko la mwana camarade basi mingi ba wala ndanga ba yebi makambo na oloba donc bana mingi bazaka bandaka mabala bazaka bana ba voisin bana ba camarade bana ba connaissance basi ba yaka na bazeni ba kosi mobile ndaka
Alors, eza bien, moi, je suis vraiment félicité à Boyi, mobile, parce que, tout le monde pas la kiss, pas tout fois, il m'a moi si, soit il m'a moi si, il y a 8 moutons, même dans la misala, moutou pas dominer poste, azo poste, gagner poste, il faut le mana moi si, moutou, voilà, pour az autorité, les corona. Eza mingi, eza, il y a au moins ça, la mingi, bateau à kendara mingi, la misala, ma vie. Bon, on dit que moi si, moutou, pour az autorité, si moutou, il n'y a pas de dominer, pas poste, dans la misala. Donc, ils ont émission, ils ont orienté dans la société vidéo, tellement bâtiment de trop, bâtiment de faut sur la licambo, na solo la licambo. Et tellement la news des stars, il y a pas de gaïa, avec un grand pépé à monnaie. Donc, on a dit qu'il faut la sur la licambo, il faut partager, tout le que ils ont mal monté, basi ning bazo fait courage pour la femme pour dénoncer, ceux qui ont master mobile, on a dit que personne va nous dire avance, on a dit que draguer yo. Basi mingi bazala courage tout à l'heure moi si toi as courage on va te dénoncer au moins ni master mobile na yazo yela ba avance signer déjà mobile na mais basi mingi ba bomba rapport la ligne azo banga relation mobile na zara on master azo banga so na lobby mobile nga ondima ngata ofinga nga ndumba so na fundi mobile nga ondima ta ofinga nga ndumba ba la nga master ka olinga oti ndo za ndumba ko sta master nga poto kabwana mais ce qui moi si a édition likambo boye ça le quoi moi so ça la piège. On a la preuve, ça on dit, maintenant on a preuve, le bas la moi c'est non, bon ça va le quoi master, moi je suis master, moi je linga yo. Bien vu cette notre vidéo mon, bien photo mon boye, les longues la position mon rabais de attends la sous-vêtement pour avoir preuve. Tant on reçoit preuve, mais la condamné acte au pour la bande ko ka juste pour la bêtise, parce que les violences pour kachuana niveau kachuana sur la civi non wa karai mutwana a roi kufa. Et alors sur la kufa la kachuana, mon bas la pour perdre des raisons. Donc, ils sont condamnables. Moi, c'est l'ibala. Soit ça, il y a une infraction. Avec une infraction, on a un flagrant délit. Donc, il y a quelqu'un qui est maquillé dans la justice. Moutoua, il y a un problème. Mais on va bêter, on va supprimer ça, l'État va faire des violences. Ah, on a un poteau, dans beaucoup de lois, ils ont marqué. Donc, ce moutoua, on va bêter qui vont sortir qui problème. Raison, donc, on va perdre. Alors, on va bosser au monde, Kanganda, Benga, police. Police, ça va pour intervenir. Yo ça violence c'était benga police sur ka iba ko chema boko ba okay na parce que aye preuve za wana za tanda ba yo ça ni yo ka boye mbasi mako beta te ko menacer ba kacho ba kangi wana ndoro ko zale souffler pas kufi et bo perdre raison pour preuve monter la c'est non alinga alimana moi wana peut-être ngene lo non plus bo mie aye ko tala bino bo sali soki nini bo mie bo sali sanga bo mie or alaki na intention mabe bino nde bozalaki na raison alors biloko boye faire perdre la raison mbala nsima soki événement boye esalami mutu fo abenga mbila fo alerte mbila pena baye mbila ye atie mutu maboko akende ye parce que oyo eza infraction mpona eza femme mariée donc eza vraiment infraction oyo fala azala puni et toyebi suite te ya video soki basukai ndeni so bakendeki na polise oyo ndeni me tomoni ka nde babeti ye nde bahumilie batiki ye nilité etamboli mokili mobimba. Alors voilà, mingi olobaki tokosolaka likambo etali infidélité oyo master nde bakomi kolinga kobima na basi ya bamaster na bango eza mpe ndenge mwana bamaster mpe ya basi mosusu mpe balingaka kobima na mibali ya bamaster na bango. Alors master yambako na parle na ye oyaka bolambi bomeli bole mais ntango master wana ake nsima olie na sese obima na mobali ya master na mingi tomoni bavideo tomoni masolo na youtube ya ndenge na ndenge ke non master akobima na mobali ya master. Donc master via master nani ngazala la foyer na ye à chaque fois soki mobile master opesi ba rapport à master no se comporter boy au lieu conseiller master changer non il y a zuba point faible ya master na ye pour abana soko ko céder pour abana oso mbala le monde za mwasi mabe tika ya za mwasi mabe dinga na yonga nga ya bobo le to mo ablo kala pesa ma to ba mosinji wana alors dino la star ayo ko sola na soli ko tani bali na soli tout ko ko basi pour ba tolo bateka ya bino basi pe bolinga ba camarade non lisolo nde video etamboli ta video ya mwana mobali yango na beti pisi sete na solo mingi mpona bana mibali mais eza makambo esalama na de côté master azolinga mpe mobala master ye tout comme master azolinga mpe mwasi ya master ye donc biloko wana esalama trop eza bien te yango wana émission ça va envie de faire être dans la société et relation si baréalité ezoleka na communauté na biso mingi yango loba te na pesi mbote na bato nyonso bakolanda nga bafani ya les news des stars ya bino chroniqueuse ye dina la star bolingaka bomesananga mponga na leli bino fort na lingi bino neti na kufa babi 2018 tozala na les news des stars voilà merci mingi na
batutu balandanga bapesanga attention merci mingi na maleki na nga mbote mingi na matu nyonso to basoutenaka nga oyo azwa courage ya komelanga inbox nabwaka ye na obwaka ye na kopesa mbote fana le news olandanga oyo toya bezo napesa ye mbote bele misio na nga lukaka Facebook na nga Dina Star compresseur banti bakomelanga message surtout oyo bakomantaka mingi bapage ya le news oyo bakomantaka mingi bapage ya le news wana bango nde mpenza oyo nala bango besoin bakomelanga inbox comme ça la pesa bango bambote et ça la bien quoi ba critique même na ozela kofinga eza pena bien mais critique neza bien pour nous permettre ngana évoluer na changer na tika na di so nina lo baka boye lo ba boye so nina sa la boye so nina ta boye ko tshaka boye to e wande sunga ka be kofinga et portaka nango solution moko te mais la yebi kofinga eza nango normal ya page polémique kofinga mais eza ngate mais plus critique nina nango besoin numéro dans ma téléphone il y a WhatsApp dans ma normal les 0039 34 77 015 605. Mon sous il y a WhatsApp les 0039 389 18 63 767. Facebook n'a Dina Star Compressor Bantimba, Dina Star Fortune Bantimba des Facebook. Moi recommande à play on a fait mon sous pour nous permettre de yamba ba demande ya batu mususu pe bazana besoin za baminanga et page de ngape émission ezali so betika na Facebook page savoir vivre faire être dans la société kuna po bandona na émission na ngai mais mingi nazala dina na les news des stars umela ba bi page ya Gaillard ya polémique avec na pepe na ya munene pe na page ya Gaillard donc ba gros bisous à toi umela na bisous à suivre à la prochaine selon tout ce que tu obeta merci beaucoup. Mbote mingi na bafani na surtout les news ba bonne année na bino. Moi des janvier za moi mo favorable pour ma bote na pa famille na bino pe ya mutu nyoso kolandanga na souhaiter yo vive l'an 2018 dans la paix du Seigneur. Merci beaucoup. Ciao.